Et ça la kanga plaisir makasi ya koyeba ke bozalaka ebele na bandaku na bino pona kolanda Mag FMP ndenge boyambaka biso sans kotoke porte mbote na bino bipai nyonso bozwami Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, partout dans le monde. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino ke bourgmestre ya commune ya Ngaba Aimé Francis Lolinga ayebaki na ko présenter bakuluna oyo basalaki désordre mukolo ya le 31 décembre et le kaki ndenge nini reportage. Ayena Moupepe Asika, Ayena ni le bourgmestre du terrain, Francis Aimé Lolinga, bourgmestre ya commune ya Ngaba. Esengeli koyeba ke mokolo ya mardi akitaki na terrain pona kosala musala kaka ndenge apometaki population na ye azali bourgmestre ya bureau te kasi azali bourgmestre ya terrain na ba 7h du matin akitaki na commune pe akendaki kosolola na commandant ya siet oyo bakangaki ben civique oyo bachaki désordre le 31 décembre na population après avoir kosolola na ye pe komona ben civique wana ayebaki na ko présenter na presse ben civique oyo bazali kocha milinga na commune ya Ngaba pona ye esengeli bazwa etumbu na bangolo lenge elongo bani. J'aimerais que vous arrêtez ça. Après ngala bino bon déranger dans le bureau via le balance organisation formation ceux qui botiki yango na ceux qui attendent il faut la foutre la poche na ngamo formation na foutre la bino mais botika makambo tokani na yango ba victime pe oyo bakuluna oyo babotolaka biloko bayaki na komona na bazalaki na esengo makasi komona ndenge bakangamaki. Bon ezaki le 31 décembre la télé magi liboso porte na biso ndaku bakuluna baleka kitango baleki après baye kozonga na bango bamoni ngai ngape na sel kwa kokima nde bakanginga babandi ko menacer nga kokata machette babotola nga téléphone bazwa nga mbongo bona 5 leta sa musana epo nga na eloko olobate boyende zalaka longonya na bourgmestre Francis Aimé Lolinga oyo azali kosala musala kitoko population balobi bako banda kobenga yo papa terrain po makambu osali batikala komona yango te bazali sima na yo kasi balobi tala pe bangambu mususu ya commune ya Ngaba oyo ezali malamu te balobi bazali sima na yo pona ko pousser yo osala musala kitoko po début déjà etalisi makambo kitoko makasi boyende zalaka. Insécurité ezali makasi kuna na commune ya Kinsenso population baleli Torres atibu pona reportage. Toyebite soki toloba nini na o etali insécurité awa na ville province ya Kinshasa po soki otamboli na bakomine nyonso okozanga te koyoka kombo ya bakuluna tozali na banga moyo na commune ya Kinsenso insécurité moko ezalaka awa pardon okozwa ta idée te bazokata batu ezala na moi donc ezokipe na ngote surtout awa na libulu soki kaka molili ekoti komeka na yo koleka te po nyonso kozala nango ekotika lepa bakuluna okozonga na ndaku na mai na miso awa kuluna zokata zokipe te ezala civil to policier tala degré en tout cas population ekoma kotambola na bobangi likolo ya ba civique vraiment to singa ka sécurité ça biso nzela to lembi vraiment to kokana kotambola te bakuluna nzela ezate bangomba tolemi vraiment to senga vraiment lusungi basela biso nzela parce que ndi toza to ba classe ko kale ba classe na nzela bozana ba téléphone moyen bolekeza te mbongo botambola bien te to sengi vraiment lusungi esunga biso pona commune ya Kinsenso
population eza nanu te basoda oyo batiela bato basala te eloko te kuluna ezobundama na butu mbe basoda bavanda balali na babureau makasi na bango kaka bainnocent na nzela so bainnocent baoleka kokanga lelo oyo ndenge toza boye bakuluna bakomi ebele likola sécurité mama kouta oteka akokoma ka pembeni boye bakangi ye babotoli ye biloko mpo nini insécurité surtout biso awa na ekoli oyo babengaka EPD mokili bazokia kotelema wana bana ya bakuluna no eloko ekoleka te soko oza nango meme sacha biloko oyo ekoleka te bazobotola bosunga biso penza bosunga biso awa na batu na basoda bakomi donc moyen kaka te bitumba bana soki basimbi kobunda kobeta na basoda bosunga biso po nyonso wana po anini insécurité mabulu yango bana wana bazokoya kobatama na mabulu wana mulili eza mboka bato bavandaka te bakonzi boyokela biso mawa bosunga biso na kisenso bakonzi bo renforcer nanu basiati na quartier oyo pona ko permettre population batambolaka na sécurité po boye tanenge sali kitorotin. Après Mvula, transport et komaka pasi makasi bolanda réflexion ya Henriette Futila. Na bakwe mingi awa na kini soki kaka mvula ebeti transport en commun ekomaka pasi na ndenge ya mukete toyebaka te ezalaka nini ba chauffeur na ba receveur bakomaka na balangage moko ya mabe envers ba client soki otuni ye oke wapi akopesa réponse te aleki mbango ndire akomema batu te kasi après quelques minutes okomona ye aleki na batu na kati donc akozwa batu esika motema na ye elingi nzokande ezali malamu te tango ozali kosala musala sala yango na bosembo nzambe pe akopambola yo motema mabe efutaka te mutu oyo azoleka wana oyebi te lobi akoki kosomba mutuka okomi pe travailleur na ye na bapeyi mususu mbula ebeta te transport ezalaka kaka ndenge moko me awa si sekomaka nef boye kitoko te. Tracasserie routière et leki makasi kuna na commune ya Kinsenso population baleli pona yango. Kinshasa makambo tambola na mokili omona makambo. Awa na ville province ya Kinshasa tracasserie ekoma nango moninga ya ba chauffeur pe ya bawewa. Ba chauffeur ba yebaka te nani oyo akoki kocha ordre na nzela okomona policier atamboli amoni kazali mpiaka alobi nga nakozonga ndaku piaka te tika na telema na nzela na botela ba chauffeur mu comprena pa okomona atelemi na mwa Carrefour abandi koluka kokanga ba chauffeur na ndenge ya désordre bawewa kutu nde bamona makambo na bango ata ba roulage baza sur le terrain okomona kaka ba policier babandi kocha désordre pe embouteillage ebotami okomona chauffeur alingi kopesa contact te chauffeur abandi mbutu na ba policier okomona pe na coin roulage telemi na na kimia Tomituni nani oyo akoki kocha ordre na nzela eske ezali policier to ezali roulage po toza ko comprendre te nani akosala nini nani aza censé akosala musala oyo te eske kokanga ba chauffeur ezali musala ya ba policier tope ezali musala ya ba roulage tokosenga kaka na General Silvano Kasongo asalisa nanu mobange na parade ameka nanu ko faire comprendre belema na ye musala na bango ezalaka nini po policier azali censé akokanga ka ba chauffeur te oyo ezali kitoko te Kinshasa ezalaka nini yango makambo boye okomona ngona ba pays mususu te kaka na Kinshasa Congo na biso échange ko ba chauffeur mingi ba bosana na bango importance ya rétroviseur bakoma kaka ko utiliser ba receveur na bango Henriette Futila pour na reportage.
mingi ya ba chauffeur ya transport en commun ba komisa ba receveur ba rétroviseur na bango kokamwa. Tala bien, soki omati na mutuka tangu kaka bokutani na mbouteillage okoyoka chauffeur abandi kotuna receveur na ye. Nabima, receveur na tour na ye azongisi garde. Tope alobi pandi na yo. Moko apres okoyoka mobimba. Iwana okomona chauffeur afongoli na kisela nyonso ye wana bandi kokende. Yango totuni ba chauffeur. Est-ce que boyebaka importance ya rétroviseur tote? Po eloko nyonso oyo mundele atia na mutuka eza na tina. Alors il faut kosalela yango lokola ba chauffeur misusu okomona zalaki na receveur ayekoli kaka na mutuka oyo azali kosalela abimi chauffeur code de la route na mutu na ye bosana ezalaka nango te na nzela bulu yeke na bulu yeke yango lelo tozali komona ba accident de circulation mingi ezali kosalema surtout soki receveur aza distrait et que chauffeur a précipité okomona atuti mutuka mususu tope mutu oyo azali koleka yango tozali ko interpeller kaka ba chauffeur bomeka nanu kobongisa ba rétroviseur na bino po bozala protéger pona ko éviter makama mingi oyo ekomelaka biso na bino na nzela. Ba chauffeur toyebaka te nani nde aloka bino soki bobongisi ekosala eloko te. Population ezali kolela lolenge gouvernement ezali kosala misala tina suka te bakiraka bakanivo kasi basilisaka kolongola basalite wana te bolanda elimo. Population bazali kolela mingi na ndenge gouvernement azali kosala musala ya kokure bakanivo na ville province ya Kinshasa ndenge azali kotika basalite wana kolongola basalite ezali malamu kasi musala il faut koma na suka bino moko botala ndenge bisika misusu bakure kasi batiki salite kaka wana awa ko tozali na periode ya mvula soki kaka mvula ebeti basalite wana ezali kozonga nango lisusu yango wana a chaque fois mvula soki ebeti okomona ba avenue ezali kotonda na ba mai suite ya basalite oyo ezali kozonga kaka pona koboucher ba caniveau. Gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jantini Ngobila elongo na vice gouverneur Jekoko Mulumba bo trouver nanu solution ya malamu po Kinshasa ezonga bopeto kobengana batu na nzela ezali malamu kasi environnement pe soki ezali salite ezali malamu te bozwa nanu solution na oyo etali curage ya bakaniveau pe ya ba rivière oyo ezali na ville province ya Kinshasa kolongola basalite wana kotika bakaniveau polele pe basalite wana komemango bisika elongo bani po banzela ya ville province ya Kinshasa ezonga kitoko boyoki. Eta ya bapoto ya SNEL ezalaka lisusu malamu te na ville province ya Kinshasa. Chris Mukuna asali biso elema oyo. Bapoto ya SNEL oyo mesana komema ba câble aérien na ville province ya Kinshasa ezali kokoze problème makasi. Pour ce que otamboli presque na ba quartier nyonso na ville okomona kaka ba poto yango ekoma déjà démodé misusu bukana misusu kutu ezalaka lisusu te kasi okomona ba câble yango ezanga nango soutenance misusu bana quartier nde bakoma koluka ba bambu to pe mabaya babeti pour l'essentiel kaka câble ezala likolo. Kasi bakote mususu soki pe otamboli okomona ta basoulier oyo mesana kokanga ba câble likolo po ete ezala stable ata ko mupepe ya mvula eleki eningana te pona kokoze ba dégâts ezali te. Kasi biso to mituni est-ce que SNEL oyo azali bongo responsable ya secteur amonaka makambo ngo tote po ete bato ebele bazali ba victime na exposition ya ba câble aérien oyo par manque ya ba poto en bon état et si ekweya eboma bana eboma batata eboma ba mama misusu pe soki edembeli na se eke mvula soki ebeti ndeko nanga ndimelanga
soki oleki wana okozala électrocuté olengi na ndenga kosakana te misusu ememaka pe bato na liwa na yango biso Mag FM tobendi SNEL matoyi ayebaka na kosala suivi ya bapoto na ye o emesana komema bakable na ndenge ya likolo po boye ezali kitoko te mbongo ya facture bafutaka bino te bozali na kesi l'état pe apesaka bino mosolo po na fonctionnement kasi po na nini makambo ezali kotika la boye ezali malamu te. Obela ozali na bokono kimambangu na Dominique Lecoeur okozwa solution na o etali maladie na yo reportage. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix. Boyoki Ozali na posa ya enregistrer album topé maxi single solution ici eyebana studio Liloba Kimambangu na 14e rue okosepela po bazali na matériel ya malonga. Malanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba.
awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta matata na studio Liloba. Opanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo lilo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko édition ekumbamaki epai ya Henriette Futila na sima caméra tozalaki na le plus doux Florent Okita yende mutu abendi biso bilili kitoko makasi azalaki assisté epai ya Divine Siala kaka pona kotala musala ndenge ezali kosalema kitoko makasi na montage Jessica Nzayende mutu a monté ba élément ya mukolo ya lelo kasi tika to signaler na ba jeune tout événement ya munene kosalema le 16 janvier oyo ezali célébration ya département ya jeunesse Pegnel Maranatha JPM toujours en avant bozanga te po tokokumisa Nzambe elongo. Toloba lisusu nini eloba nango maître Malouwa Billy Cléophas. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Boyoki wana ezali makanisi ya papa oyo tolingaka makasi maître Billy Malouwa Cléophas. Ngana bino tokutani mikolo ezali koya. Te